moto yozo solo na yozo mona yete boza na téléphone ngana zo mona yo na yebisi yo makambo eza na nzoto na yo na yebisi yo na kati ya musuni na yo système na yo na libumu wapi epai nyonso nzoto na yo ezali na koyebisa yo nazo mona yo yozo mona te même ton docteur ne peut pas te voir na yebisi yo ngana zaki na déchirer tant na zoki bataki ya motema nazo ki déchirer makile bano mangana salaki e wumela ke salaki bambula wana nazana no musulman chrétien te mais ba docteur ba stali ndengi noso nazo tamula na ba pareil oyebi pona okoma na ba niveau oyo nzambe fa komiso vraiment yango kaka Yesu alobaki le royaume n'attire pas l'attention des hommes nazo bisabi na sala je combattant ba yebi na telama obombami monisama ye mutasala mokili ata bato balobi baloba o tu baningi baloba royaume royal ya Jésus kozalela Congo RDC wana nazo pesa bino sikoyo bref kaka po koko détail on ne surtout po ezala musale bele o photo fanda na ba ingénieur na chaque niveau il y a système il y a musala ingénieur de bâtiment ingénieur architecte ingénieur tout ça pour la construction un nouveau plan il y a Congo tout ça la maquette Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Merci beaucoup. Shalom. Bana Yesu. Shalom, les rois des rois. Shalom, papa. Bon, esengo na mitema. La fois passée, na zongi mo muke avana tanga tikre lelo. Na zongi mo muke na Ezanso Tolobaki avant-hier, le vendredi, na conférence vendredi. Tolobaki likambo ya pema, ya souffle. Le souffle, c'est l'esprit. Le souffle est l'esprit de pema. Ezani vi, oyo uti na kati ya Nzambe. Le souffle. Yangona alpha et l'oméga kolobaki yango penate na continuer mo muke na série wana alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin et le commencement, la vie. Le commencement, la vie, le commencement, la fin. Ozomona aza alpha oméga parce que il est toujours le commencement et la fin. Soit le premier, le dernier. Yende abandaka makambo nyonso. Yende aklotiraka asukisaka. Yangona za alpha et l'oméga. Mais yemoko azali ebandelite sukate. Aza de siècle, Ndenga lobaki na dana Eve. Totia ba chérubin na arbre de vie. Basimba moto sinote bakokoma lokola biso melelo arbre de vie emonisami bana Nzambe bazolala kaka pungi. Église nini oyo ezo démontrer
la personnalité de l'arbre de vie na mokili. Église nini, esika nini, na temple nini, oyo bazolakisa biso, ça c'est l'arbre de vie. Wapi, 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 wapi. Esika nini elobami. To empêcher bango basimba arbre de vie, sinote bakokoma lokola biso éternel. Éternel est celui qui existe, qui n'a pas le commencement, qui n'a pas la fin. C'est celui qui est éternel. Lelo Nzambe abengi royaume na ye ekitapo to kotana éternité ya Yesu. Tokota na bolingo ya Nzambe. Bato bakokufaka lisusu te. Bato bakozongaka lisusu te. Bato bazwe éternité ya libela. Yangwana omoni Yesu aza malamu mingi mingi. Po akotisi biso na bolingo ya papa na biso Nzambe. Temi ya lelo ezali Nzambe alobi na Eli Nzeza. Wana Nzambe alobi na Eli Nzeza. Lolenge mosusu okoki kobombama ezali te pona bonzambe ozali. Tembo na Yesu. Hallelujah. Hosanna. Tembo na yo papa. Amen, 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 Amen. Amen. amen, amen, les rois des rois. Donc prophétie oyo euti na munoko na ngate. Euti na munoko ya mwana na bino. M3. Ye mutazu prophétie wana. Amen, amen, amen. Ay papa nga sa lobi ngango mingi. Alobi na ngango mingi. Ata obomba mi. Me yonde mutu oye kokokisa eli la matabatane. C'est na yebisa bino. To tinda ki yo. O sauver bato bakoma lokola banyama na zo. Pambate yo ozali. Ozali je suis. Ainsi je suis. Lelo alobi na mona na ye. Wato mona kaka ke. Singa na loba sikoyo à travers bana na ye. Po ye mo neta zo kamalamu te. Azo sango sérieux to. Azo sango sérieux te. Papa la nga suka wano mona. Est-ce que zo sango vraiment? L'air se koki. Telama. Ya wana pesi biso titre. Ye moko Nzambe à travers. M3 Nelly Mabundi. Révérend. Maman Nelly Akolobango. Akolobango avant kende na prophétie mususu. Azo sana ne témoignage te. Mais azo lo ba prophétie o Nzambe yo telmela ngai lelo. Maman Mabundi révérend M3 telama loba prophétie o Nzambe alobelio textuellement ndenge oyoki ye alobi. Loba ndenge obenga kinga tusa ndenge na yambiote ndenge pe oyoki liloba. À vous le micro. Kembona Yesu. Merci, merci Sa Majesté pour la kopesa biso liloba et la divinité. Merci Papa. Shalom, shalom à tous les serviteurs du Christ. Shalom à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kembona Yesu. Shalom, maman. Shalom. Ilokumu epa ya papa na biso Emmanuel David Nzeza na nyoso oyo azali na kotalisa biso na kati ya royaume na ye pona mosala na ye oyo toza na yango ekende liboso na accomplissement na yango nyonso te. Merci. Révélation ya lelo ezali tangu na bengaki papa lelo na ba 17h lelo tozali le 7 mai 2023 na ba 17h bengaki papa pona totala tobongisa abongisa titre ndenge à travers na biso
tobundisa mosala oyo tosengeli tosala lelo. Na nabengi papa na zwi ete papa na biso le roi des rois Emmanuel David Linzeza ntango nabengi ye na zwi ete nga na bi bon nazela 10 minutes comme ça na rappeler lisusu na bi bon kana 10 minutes wana nalala mokie comme ça soki 10 minutes. Mama nani kanga micro na s'il te plaît. Maman Charlotte pour nos enfants. Merci. Na ba 17h wana na bengi papa na lobi bona la ta mukie comme ça so esali 10 minutes après na rappeler papa. Alors et comme na ba 17h10 na yo benga papa. Non, na ba 17h10 ko na yo zo révélation pendant que nazolala nazoyoka papa zoloba lolenge mosusu okoki kobombama ezali te pona bonzambe voilà papa lobi lolenge mosusu okoki kobombama ezali te pona bonzambe ozali. Donc titre papa apesinga yango wana sikota nga na ye kobenga papa na ye kozwaye papa lobi apesi ngai message oyo ya kopartage lelo ntango totangi ba prophétie après na ye kobisa papa ngai papa tala ntango nabengi yo révélation opesi nga titre yango oyo. Donc nde yango wana papa akolobela biso titre yango na message oyo alingaki kopartage na biso lelo. Papa nazongisi le micro. Merci. Amen, amen, merci beaucoup ma fille, merci beaucoup. Kembo na Yesu. Amen. Alléluia. Esengona mitema omone eza ngai te mutu na yoki. Lobi tolobaki yango clair tolobi nzamba ko loba pe à travers batémoin na ye o toza na kati assemblée oyo nzamba loba na kati assemblée na ye alobaka na kati bana na ye omone atali mwana na ye anita za soni me bon papa kaka mutu otelemisa biso omone ni ana yebisaka bino soki na ngaki na lakisa na vanta nde tosali ba église ebele nde totindi ba porte na biso bakino former ba groupe. Mais tout ça, la papa na biso atindika biso. Oyebi apôtre Simeon tango azalaki kozela la naissance ya Yesu. Et comme qui vraiment que batindika qui est pona akende pa Yesu azalaki. Po Yesu abotamaki. Akende ki pe komona Yesu. Omoni donc volonté ya Nzambe joua ki rôle makasi. Omoni toza na sujet ya tabernacle oyo ezalaki lelo tolobela me Nzambe ayo kopesa biso sujet mosusu me eza kokorrespondre na sujet oyo tozolobela ya tabernacle mimonisama oyo ozali. Soki totali bien ndenge toza bo tobandi directement tokota na baprophétie oyo tozwi antérieurement na sujet ya tabernacle. Mais ce que tu côté directement, Nzambe alobi na Elinzeza, lolenge mosusu okoki kobombama ezalité. Donc, il n'y a plus un moyen par lequel je peux me réserver, soit me cacher. Moyen mosusu ezalité oyo nakoki kobombama. Déjà, nele sam ayoki message. Yoko bombama susu ndenge nini. Nele ayoki message na kobomba malisusu ndenge nini. Frère moto zanga na epa yebisaka ngai yaza na Texas alobi na ngai ata bomba maka me yo nde oye ko révéler biso kokokisela biso Eli la mafabatani. Tellement je me réserve beaucoup na yebisabino wana zaka caractère na ngai nazaka mutu moko kimi ata so moninga nazoloba boye tozo solola mais na motema oyo eza makambo ebele ce cœur là eza makambo mingi. C'est pour la raison tant na sona bino na bimaka na tiki bino ngana ke na révélation
Tout ça, maman Emmanuel, na papa Jacques Christian, le gouverneur, mais tout ça, selon la ngase na bima yo, abi papa sabima qui a ça sous sa wate, mais tout ça, selon la. Ozomona, nde yangono zomona ke, esengona mitema, en tout cas, photo komisa nzambe, ta ya suka oyo papa na bisa lobaki, je reviendrai reconstruire la tente de David avec ses ruines. Moment précis yango esekoki. Na maloba boye tozoyoka boye. Oya kondima azuma pamboli, oyo pa kondima te nzambe moko yebi. Pour na lingi lisusu te bana nzambe. Je ne veux pas que vous tombez dans les pièges. Non, je ne veux pas ça. Moi, je veux que je pleure ensemble avec vous. Que je me sois, que je partage vos douleurs, vos bienveillances, na partager, pas si na bino bisengo na bino na partager. Azali roi oya robana ko assister bino spirituel et matériel. Nazo lo bango bien. Spirituel et matériel. Bogozanga kayete, ya wana lobi to pesaki différence ya nzoto na ya mulimo. Ndenge nini bokoyo ko yambelanga, ndenge ni pe bokoyo ko yambelanga ite. Parce que tant musomoni nzoto, mais olungo blague na nzoto, ba blaga na nzoto. Ata nzoto na yo ko blaga ngote, ça coûte cher. Oyebi na sebino lo mo nzambe tanga sala ka moto, asala ka design, asala ka graphique, na sebino. Et c'est na sali graphique ya moko na loba kombote, ndenge na sala ki na ebiseke na sali graphique na yo, ndenge na sali la ki yo. Na sala ki yo na bombi yango quelque part, na yebisa ki ye. Nzamba sala ka biso, asali schéma, asali caractère na yo, motema na yo, ndenge ko sala. Apesi na ba angelo abandi ko bâtir yango. Ba angelo tango bazo bâtir yango, ndenge to mona batonga ka ba building. Ndenge to mona batonga ka ba building. Oyebi, esa petite simulant. Ya période, ya création, esa petite. Si vous voulez savoir le secret qui est réservé sur la terre au ciel, venez ici dans le royaume. Boko yoka makambo bana ba bota yo nono yoka ngote. Me ba koko na yo ba yoka ngote. Oyaze bandeli ya mokili. Ozomona. Nde yangona tozongi lisusu na nani oyo eza très important. Lolenge mususu okoki ko bomba ma ezalite. Na ko bomba ma lisusu finina. Bon, soki na koki ko bomba ma lisusu te. Nani akoki ko pesa biso ata 3 réponses elingo loba nini lolenge mpo atoza na royaume awa bino kaka bato boyebi na oyo nzambe mpe azolobela spirituellement matériellement na bandoto oyo bayebaki te nzambe azolakisa bango bino kaka bato bozoyeba me mokili bezoyeba te nayebisa bino. Tant 3 matchs bakena koyamba Yesu kaka baonde bayebaki na famille, les autres n'ont pas vu. Mais awa alobi il y a un secret qui est là. Il y a un secret. Lolenge mosusu okoki ko bomba ma ezalite. Pona bonzambe osali. Pona bonzambe osali. Pona na bonzambe yo ozali, oza Jésus, oza tiye. Yangona papa nanga bayanga le prophète de l'éternité. Quel est ce prophète na mokili oyo babenga ye prophète de l'éternité ou bien serviteur de l'éternité? Po naza pe serviteur, naza pe apôtre ya papa nanga. Nani na mokili oyo babenga prophète de l'éternité? Et puis regardez le mot éternité. Nani oyo na mokili babenga ki ye capitaine de Dieu, capitaine ya masuwa. Tozongo lokola ba masuwa tozomona te. Capitaine na masuwa na 4 généraux des armées célestes na kati ba forgeron
nani wana oyo babenga capitaine soki eza ye moko Jésus te. Jésus ntango ba Josué bazobunda bamonaki moto moko na cheval babi tala bakanisaki ennemi. Josué ake kotuna ye arépondaki nazali capitaine. C'était Jésus-Christ. Eza na Bible. Nani wana oyo akoki kozala capitaine ya Nzambe na mabele soki eza ye moko Yesu Masiya te. Oyebi tozoloba ndenge nyonso toa tozoloba ndenge nyonso na ba nuance na ba harmonie na ba mélodie na ba louange na kobina na ba nini. Le peuple ne saisisse pas. Le peuple fait que dormir. Le peuple ne saisisse pas. Le peuple fait que dormir. Il faut poser la question. Pose-toi la question. Bon, moutango, oya kosa kabiso. A kosa kabiso, bambula na bambula. Kosa kabiso. Peya za ye, moko tanza pe na batémoin. Batémoin na so bazo kosa kabiso. Ah, vraiment. Pose la question. Pose la question. Pose la question. Moto yozo solo na yozo mona yete boza na téléphone ngana zo mona yo na yebisi yo makambo eza na nzoto na yo na yebisi yo na kati ya musuni na yo système na yo na libumu wapi epai nyonso nzoto na yo ezali na koyebisa yo nazo mona yo nazo yozo mona te même ton docteur ne peut pas te voir na yebisi yo ngana zaki na déchirer tant na zoki bataki ya motema nazo ki déchirer makile bano mangana salaki e wumela ke salaki bambula wana nazana no musulman chrétien te mais ba docteur ba stali ndengi noso nazo tamula na ba pareil oyebi pona okoma na ba niveau oyo Nzambe fa komiso vraiment ya wana kaka Yesu alobaki le royaume n'attire pas l'attention des hommes nazo bisabi na sala. Si combattant va vivre na yo, tant va yo comme yo. Il ne croit pas. So batali no vivre na bo. Ba oni mate. Eza mayele ya Nzambe. Hein? Metinga imoko na yo komona mundele jeune. Alali azo souffrir makile zo bima na motema. Makinga pepa. Ndenge ni mundelo yo. Azo ma mundelo oneza yo moko. Ndena yaki ko yeba ke na Nzambe ndele Nzambe alobi na benda kiyo na mai ozala ki mundele ha mundele oya mindele tozomona te mundele oya gloire ya Nzambe ndenge na keno mona papa nanga Elina likolo na couleur wana ya ndele ndenge na mona na zana Jésus Christ de Nazareth afandi na tron azo varier couleur. Et là-bas, bon, Allah te fait, et là-bas, n'est-ce pas là, tu boye. Ah, Jésus, aïe, bicolata, ou ya leki yesu na kolata sate. Bon, moi, là, ce qu'on a tchara zedo zalo, bon, nous on pas ina, osomona. Donc, tozon a simate po nzamba déjà sama no lo balanga. Nde on osomona ke na kacha ngo wana to lo bango après. Nde on osomona ke bon Nzambe témoignage nango silakate et silakate. Témoignage ekoki ko silate po Dieu est celui qui existe. Na lo baka terme moko papa lo balanga les bons témoignages les bonnes épreuves donnent des bons témoignages. Les épreuves donnent les bons témoignages. Donc ba épreuve na biso eza témoignage. Mais comment bayini balingi kondima ba témoignage na biso te? Beaucoup ceux qui bino bato bozo ba témoignage yango. Vous croyez ça ou bien vous ne croyez pas ça? Ozomona oyo eza sujet moko na biso bino eza très important. Oyo mama Neli azu. Bo epesa nga moko courage mingi pona la pongi te. Soki papa na ngazomona na zola la pongi vraiment na la moka. Bino pe bola musangai. Ya wana papa na ngalobaki. Boye bandenge ya ko encadrer le loin de Dieu. Donc na biso bino lo moko. Naza ko mitia beaucoup plus na bomoto ke na bonzambe. Wana na biso bino lo na re na
oh yena motema na ngai. Donc naza komitia beaucoup plus homme que Nzambe. Mais Nzambe lingi yango te. Asa loba na nga. Na tindi yo banda ko sala musala na tindi yo déjà banda ko travailler na bango. Ndenge ne bango bakoyeba ke yo oza mona Nzambe. Bakoyeba ndenge. Il faut que tu travailles. Ozomona. Donc nasa komitia lokola bo mutu mingi mutazo sangana na ngai. Oui, il faut nazala humble. Mais ezanga makambo susu déjà réalité déjà nazo sala yango. Ba réalité na yebisabino. Côté bitumba ezali na Congo. To lalaka te to sambelaka pona yango. Lobi na sambeli na mama Magdala awa pona Congo mobimba, pona mokili mobimba. J'ai commencé à manifester de frappe pour papa nanga longola ba ruine elongwa. C'est ça que je suis en train de faire. Donc monsieur Bopé Saranga courage. Tellement papa les amis makambo les amis nzoto ezozala trop chargé. Mais tant on a zalana bino bokote sakangai bienveillance ya osala musala na yango na nzamba lobi il faut boyeba ko encadrer le loin de Dieu pour boyeba ko encadrer ye et ko salisa mingi Jésus azala ko na bake ko lukle biloka kolia na ba disciple pas ça ko encadrer ye ba ko lukle biloka kolia ba yo kuta solo na femme samaritaine andima ko aso solo na mwasi. Et comme un problème. Même Jésus m'a cancellé ma béming na simanaye pour na Marie Magdala. Tous en États-Unis, tous qui m'a cambré belle à l'autre ba cause pour naye. Ce sont des mensonges. Les hommes aient toujours fabriqué les mensonges. Aux hommes, ndé aux hommes, tous en awa, tout perdre de sous-tente. Nazana mona nanga. Maman Marie Yesu, a reçu bino témoignage lelo. Mais faut mon a courage il y a témoignage naé ndenge a reçu lango parce que il faut dans la violente ndenge maman gère wata ki pe kopesa témoignage naé. Mais ce témoignage, il ne faut pas cacher. To yoka yango, to discerner yango, ce qui kokisami eloba mana lerwana ou lobi yango to yoki. Osomona. Donc et ça, c'est pour nous besoin. Vraiment, papa nanga, maman nanga, nazana besoin Congo, bazokufa chaque jour na Congo. Na sabino lelo. Na Congo chaque jour bana bazozo problème. Les enfants surtout. Peuple innocent. Na mboka na biso na Congo, RDC. O eza royaume ya kala. Ezalaka pays te. Mindele nde bayo ko dévaster yango. Le Congo royaume du Congo. Biso bato dans le royaume. Même yo motoza libanda ya royaume. Ozana yo destiné ya royaume oyo. No limotema na yo lingite. Po Satana a bloqué ba Congolais mingi. Ata ozomona Satana wana te. Mais ton refus nous montre que tu es bloqué. Pourquoi on refusait pour namboka na yo? Pour nini olingi ko supporter liloba te pour ozana ba raison na yo lingi. Pour nini olingi ko ndima liloba o eza parole neutre innocente. Liloba oyo ezali innocente. Liloba oyo ezali amour de Dieu. Ce que yoki liloba oyo Yomoko yoki kolobike, il parle de l'amour. Mais comment tu peux critiquer l'amour? Ce qui bat yo tonga, okoyoka bien te. Mais lilobo yo photo telemisa yango, afin que ce pays-là aujourd'hui soit libéré. Naïb Sabino, Congo est déjà libéré. Il y a une question. Ce qui Nzambe a lobby, lo lenge mususu okoki ko bombama ezalité pona bonzambe ozali. Je répète, lo lenge mususu okoki ko bombama ezalité po bonzambe. Lo lenge mususu okoki ko bombama ezalité po bonzambe ozali. Nani oya koki pesa biso tozo 3 personnes.
Nzamba lobi na mona ne Elinzeza. Liloba ilingo loba nini? 3 personnes, toujours 3 personnes. Bon font la micro. Bon font la micro. Bapôtre, ba disciple. Allô? Allô? Allô, papa. Ezali simple. C'est trop simple. Amen. C'est trop simple, papa, parce que tango yo mataka na likolo okutaki le Père na Jésus-Christ na mesa bofandi Père apesi ordre Jésus azwi liloba. Apesaki yo epe o ezali liloba na ye. Alobi kende okende ko détrôner bana nanga ba community ba nyama na kati na zo. Epe o ya apesaki yo wana déjà asa apesaki yo puissance de alpha omega ya kosala musala. Mais soki na yoki bien quand on parle que papa Elinzeza ozali elingi koloba ete ozali liloba. Je suis. Tous nous savons que la parole de Dieu c'est la personnalité en Nzambe. Toute parole de Dieu ezalaka fidèle et pe ezalaka vrai. Et puis oyebisaki biso lobi ete parole ya Nzambe ezali vérité identique. Yo oyo ozali esprit créateur oyo ye. Oyende na package oyo Nzambe apesaki yo, oyo yo monaki, oyo yo yokaki. Yango yo ndo ekokokisa na kati nesika oyo. Lokola ngongo ebelemi papa lobi telema. Il faut telema parce que muto ya koki ko arrêter promesse ya Nzambe kokisama ezali te papa. Tu es le même Jésus-Christ de Nazareth. La parole s'est fait chair papa. Oyo lobi yango nde ko salema. O ngana yoki yango wana papa. Nazo inseli yo liloba. Alléluia. Merci mingi alléluia. Nani susa koko pesa biso surtout côté pona bonzambe ozali. Pona bonzambe ozali. Pona bonzambe ozali. Allô, papa. Allô. Maman juge Deborah. Ah. Papa ngala ningai na loba pona bonzambe ozali. Parce que osa ko porter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oso porter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Yo moko ozali Saint-Esprit na bonzambe ozali. Ozali pe je suis. Ozana kata bonzambe. Alléluia. Ozana kati ya bonzambe. Na bonzambe ozali. Wana pena solo. C'est une réponse. On peut maman Marie Salobi. Alobi pe bien. Eza pe ya solo. Na bonzambe ozali. Eza lokola. Au Père, au Fils et le Saint-Esprit. Yangona tozo benga bonzambe. Ozomona. Nani lisusu. Nani lisusu. Nani lisusu akoki ko pesa troisième personne. Troisième personne. Amen, papa. Yes, yes, maman. Et grâce à Israël. Mbona Yesu. Ah, papa, nalingi na loba ke Emmanuel azali troisième personnalité ya Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Yango aza na kati ya bonzambe, Emmanuel pe azali celui qui existe. Amen. 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 Troisième personne à Dieu, ndenge kaka mama na biso Deborah Witoloba. Ça va problème est bon. Nakanisi to comprendre ngo. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. To kota vraiment la discipline.
Makamu mingi nzambe déjà asa amonisami na ye biso nde tobano retardé nzamba lingi to retardé te nzamba lingi to sala musala oyo ba bengile biso accomplir la mission de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui accomplit la mission, la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Nzamba telemisi ngai na telama obumbami monisama ye mutasala mokili ata bato balobi baloba o tu baningi baloba tozobanga mutu te mais tozobanga nzambe. Bon toke na titre seto lobi toke na prophétie o to ngai to loba lelo to sala ki plan to lobela lelo ezalaki eza prophétie déjà c'est le cas déjà banebele ezali la révélation du jour ezali le tabernacle de Dieu le Tout-Puissant. Na banotanga kaka po soki to komi na point est important na lobela bino. Donc tobandi je vis à l'espace du ciel l'arche d'alliance qui se voit dans le ciel et à tout l'espace du ciel vers la terre. Donc, on a monaki l'arche d'alliance na likolo, ezomonisama na likolo et à tout l'espace du ciel. À tout l'espace du ciel vers la terre et ngoloba. Ndenge yango ezala likolo, ezomonisama na batu nyonso baza na mabele bakoko mona ngo. Mais ezalaki volonté ya Nzambe ngai na mona ngo. Batu mosusu bakoki komona ngo te. Batu mosusu bakoki komona ngo selon sa volonté. Mais ngai na mona kiango. Donc akansela ona mona kiango ndenge ne. Oyebi ndenge soko teli bona likolo. Nazomona ngo lokola poisson ya munene lokola baleine. Mais na forme ya arche d'alliance. Neti azana mai, mais azana mai te na likolo. Azo sala ba mouvement. Azo kende. Mouvement ozana ine en or. Lumière qui brillait fondant. Donc abondamment. Mwinde zongala en or. Azo kende boye. Ezo zonga boye. Ezo kende boye. Azo déployer. Vous avez vu ce que Nathalie bien. Yeso. Nous avons le bénin en moté. Mais ce que Nathalie na sagesse, il y a parole. Jésus-Christ a osé en moi. Mukili mo bimbe romona. Pour ngana mona ibatu suba mona te. Mais on est que nous avons arche d'alliance. Osomona. Sikoyo. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel de l'univers. Jésus a mis monisami. Le Seigneur Jésus-Christ se voit. On a en français. On a comment on a comment la révélation on a commis na lingala na tchepe na français. Donc ainsi dit l'Éternel de l'univers, Jésus a mis monisami. Ndenge na mona ki arche d'alliance ezo sala nazo mona ngo. Nzamba lobi Yesu a mis monisami. Kembo na Yesu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Jésus est l'arche d'alliance de Dieu. Yesu azali arche d'alliance ya Nzambe. Donc, tant que tu bazomona arche d'alliance, bazomona Jésus. Bazomona Yesu. C'est que Yesu azali arche d'alliance ya Nzambe. Ozomona. Naleki. Ainsi déclare l'Éternel. Ainsi déclare l'Éternel. Les symboles d'alliance ezali esika Nzambe azali ko se manifester. Siko Nzambe azongi sima. Alobi les symboles d'alliance. Le bossa alobaki l'arche d'alliance. Parce que ezali série 2. Série 1
otolobaki makambo ya tabernacle, Nzambe alobaki a changé langage ya arche d'alliance. Arche d'alliance, c'est ce arche d'alliance. Mais ce qu'on est le arche d'alliance est comme le symbole d'alliance. Il y a un abandonné na arche d'alliance pour tirer attention que ça arche d'alliance. Pour ce à l'obina le symbole d'alliance, tu vas comprendre en côté. Tu vas saisir. Il y a un abandonné na arche d'alliance. Donc, ce arche d'alliance est comme symbole d'alliance. Pour bato wana on appelle arche d'alliance boye. Bazo mona ngo boye arche d'alliance ezali pe oyo nani ba Moïse bazalaki ko o Moïse asalaki oyo David asalaki ko binela ezalaki l'arche d'alliance. Na kati na ngo ezana ba. Bazo be ngo tabernacle, mais c'est l'arche d'alliance ozo mona. Sikoyo Nzamba lobi le Seigneur continue à parler, ainsi déclare le Seigneur Dieu, arche d'alliance, ezali esika Nzambe azali ko monisama. Ce qui omoni arche d'alliance, ezali esika Nzambe amimonisamaka. Nzambe amimonisamaka na arche d'alliance. Mais abengi yango, ayekoloba, ainsi déclare, ainsi parle le Seigneur Dieu, Jésus est l'arche d'alliance de Dieu. Alors, ainsi déclare l'Éternel, le symbole d'alliance ezali esika Nzambe azali ko se manifester. Ozomona, kuna elobami arche d'alliance ezali esika Nzambe azali komi monisama. Awa ayekoloba, le symbole d'alliance ezali esika Nzambe azali ko se manifester. Et comme le symbole d'alliance, tout le monde malam, et comme le symbole d'alliance. Le Seigneur déclare et dit, David est le tabernacle d'alliance de Dieu. Donc le mot symbole d'alliance est tikali tabernacle. Tabernacle changé. Etikali tabernacle. Alors bien, le Seigneur déclare et dit, David est le tabernacle d'alliance de Dieu. À côté d'un système, mais il y a un mot. Alors bien, c'est quoi David? Alors bien, Jésus, mais il y a David. Donc, ça veut dire que Jésus a botamé dans mon Congo, il y a David. À Zolanda, itinéraire, il y a David. Ezozonga na David. E wuti kuna na David, ezozongela na David. Siko Nzambe alobi awa, Nzambe alobi. Bato bazali kondima. Bato te awa déclaré, David est le tabernacle d'alliance de Dieu. Donc David nde azali tabernacle et alliance ya Nzambe. Nzambe alobi. Bato bazali kondima teke Nzambe abengaka ngai elinzeza na kombo ya David. Bato bazali kondima teke Nzambe abengaka moto yo elinzeza na kombo ya David. Bato bazo ndima ngote. Bato bazo croire ngote. Bato bazo ndima ngote. Po ayebi mitema na bango. Ayebi ndenge nene balobaka. David ezali lipa na ngai. Wana ngai na répondre. Tango Nzambe alobi yango, ngala yo kopesa réponse na lobi David ezali lipa na ngai. Nala ko répondre biso place. Po batu bandimaka teke ngala za David. Mais ngai moko na répondre na kati ya Nzambe na répondre David ezali lipa na ngai. Soki balobi ke yo ezali lipa na ye, ngolo banini. Oza ye moko. Pour David pas à l'épée. David a zali panangaye. Yesu pas à lipa. Yesu pas à lipa. Osomona, ce pain est venu pour la maison de l'Israël.
Ce qu'on a dans David azali panangai. Donc ngana David. Wana nzambe azoloba na mokili. Et l'inzeza obozo mono, c'est lui le Davida. Yende ada le pain. Yende tabernacle. Amen. Nalongo wana. Ainsi parle le Seigneur. Plusieurs personnes ne croient pas que le Seigneur Dieu m'appelle David. David est mon père. On a cette traduit en français. Dans cette révélation, le premier paragraphe dans Oyo, parce qu'il y a qui n'a pas ça. Donc, analyse nango. Voilà, ça c'est la page 2. Aussi, cette puissance a accouru depuis le royaume de David par laquelle le Seigneur Dieu nous a démontré sa position ferme et sa manifestation depuis David et qui continue jusqu'à présent. Cette puissance de Dieu, le Tout-Puissant, nous prévoit que Dieu s'établit et se manifeste sa grandeur par l'Arche d'Alliance au plus haut, Jésus, le Fils de Dieu, est le temple de Dieu, où le Père Majesté Yahweh fait son travail, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ est appelé l'Arche d'Alliance en d'autres formes spirituelles sur le royaume. Kembo. L'Arche d'Alliance, on a ezalipe royaume. Amen. Au moment, on a continué. En vérité, quand le Seigneur manifeste sa puissance, celle-ci est appelée convenance, soit le contrat, entre parenthèses, le contrat de Dieu vis-à-vis de ce plan et l'accomplissement par lequel ces désirs seront réalisés et seront vus aux yeux des hommes. L'œil verra et le corps vivra. Le Seigneur m'a appelé ainsi, m'a parlé ainsi. L'homme n'est pas exceptionnel. L'homme n'est pas exceptionnel, mais quand la parole de Dieu vient à l'homme, il devient exceptionnel. Depuis que ma parole a surgi à David, David était devenu différent. Quand Dieu parle de la parole, il parle de l'Esprit Saint qui nous porte la vie de Dieu comme notre vie existence. Le dernier paragraphe nous informe que le Seigneur Dieu nous fait savoir que David est aussi le tabernacle de Dieu sur la terre et aussi le Seigneur nous confirme que le prophète Élisée prend la succession de David par laquelle le Seigneur Dieu continue à se manifester par le même tabernacle qui devient spirituel par la rédemption de l'Éternel Jésus-Christ. Donc, le tabernacle est commis dans la rédemption de Jésus-Christ et il est vraiment beaucoup plus spirituel. Donc, à l'homme qui est éternel et l'inzéza, au nom de Jésus-Christ. Par la rédemption de Saint Jésus-Christ, sur la terre, l'Arche d'Alliance a changé son langage. Ozomona o nzamba lobaki na ngai alobi na ngai apesinga mbote alobi na ngai mon Seigneur lève-toi alobi bato bakomona kaka mutu moko boye bazoyeba ete or que mutu wana azalaka symbole d'alliance ya Nzambe. Symbole d'alliance ya Nzambe azali nani o oto lobawa
auto loba le tabernacle ezali yemoko et puis ezali arche d'alliance oyo komi le symbole d'alliance mutu lokola Emmanuel aza sikoyo le symbole d'alliance ye wana azali arche d'alliance oyo emonisamaki na Jésus-Christ de Nazareth. Bon, pour que le musika mingte pour makambo ezebeleza presque ba 4 pages to sango lelo te nde yango na ngina mema bino na poto yeba Nzambe eskuna na likolo déjà ça lobike l'arche d'alliance ezali et pas Nzambe a manifesté comme ça et pas Nzambe kokisa ka promesse na ye wana photo eba donc elinze ça moto yo aye pona akokisa promesse o Nzambe alinga ki be alingi elinze ezali manifestation de l'accomplissement de la promesse ya Nzambe ozomona sikoyo akozala ndenge nini akozala l'esprit akozala moto po bato baza bato bazali bato yeba koya lokola bango po se correspondre bamonisa malamu nde nakanisi epatonga toloba ezaki nde yango wana tokokende sikoyo na batémoignage parce que makambo eza mwa mingi nazotala awa eza ebele donc tokolobango maleme oyo ezalaki toyebisa bino ntina ya arche d'alliance oyo ezali tabernacle ese nayebisa bino yango déjà un peu loin donc yango wana esengelaki toyeba lelo po Nzambe ayo kopesa biso titre oyo teme oyo eza makasi mingi oyo tokuti toloba nde echangeaki programme na biso ya lelo mais echange te meza kaka yango moko Nzambe abendi biso mpona matoyi toyebake Emmanuel ata soki obombami Nzambe azoloba na ngai yango ce soir alobi nde yango nde natelemela ozomona yango nde totelemela donc boyeba ndenge ya koencadrer le loin de Dieu po tokutana oyebi kongo ezosouffrir eloko moko ekosala biso pasi oyo tokobanga benemi eza lisusu te nayebisa bino eza lisusu te il n'y a plus tokomi na terme ya force ya puissance de divinité oyo Nzambe alobi soki mpona biso moko bato tokokisa volonté ya Nzambe te mais tozokokisa yango mpona puissance ya divinité ye moko Nzambe ndaza puissance ya divinité ye moko Nzambe atali soka moni bato bazaka batraitre ebise bino lelo bacheo lelo lobi kaka yo moko changer lobi kaka bozopesa royaume retard yango na Nzambe soka atali nyonso wana azomona ke kozala retard Nzambe alingi ye moko atie mwana na ye Emmanuel David Elinzeza busala oyo ekoka Congo ezala libéré bandeko na nga tozonga mokolo Elinzeza akofandaka na trône na ye na Congo Afrique nyonso ekoningana baafricain bakolinga bazonga na yebisa bina solo les gens sont fatigués komonaka ba discrimination ba racisme ya biloko moko ndengona na libanda c'est trop ozo sentir kozaka na mboka na yo ta toza na nationalité ba papier mais ozo tite sûr que tu n'es pas chez toi et puis tango na biso ekoka bango moko kutu wana ko forcer ko benga na biso bokina na mboka na bino bungi bozo zela susuni tozo zonga biso pe tozo zela bino boko ya tozo zela pe bino tango boko benga na biso pe tozo zela bino l'air boko ya pona mona vraiment na révélation na report pona mindele bazo kota ba congolais ba tela mikutu bazo ko benga na bango mais tozo la boité toza la boité toza na justice na biso toza la faculté vraiment ya vérité na kati ya mokili oyo kolakisa mokili que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes peuple élu de Dieu
tokolakisa bango injustice te, tokolakisa bango racisme balakisi biso te, tribal bango balakisi biso te. On va leur montrer que nous sommes de Dieu. Qui est ce Dieu? Ce Dieu-là est amour. Nous allons leur montrer l'amour des quatre. L'amour intensif. Et quel amour encore? L'amour chéri. L'amour des quatre. Aimer ton Dieu de ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta personnalité. Il y en a quatre. C'est ça l'amour des quatre. Et l'amour intensif qui profond, qui fait que croire. Oh, et kotaka et bimakate. Attachement moko terrible. Nzamba zoloba. Amour intensif. Ezali. Nakopesa exemple n'engene. Bakote so nakacha mai. Uyo ki lengelo bite na bima suna mai. Kende bima na bima te. C'est ça l'amour intensif. Ozomona. Omoni donc omoni zana batum suso amona ki liwaya quelque temps. Amona ki toko tant mo epse ki tozo zong sa yalo bite na ozonga te kuneza bien te. Donc et pas ya outil. Il a vu l'amour intensif. L'amour chéri. Tous à la cannabisora lokola ba bébé kakabana bike hani. Dans ma personne sur trois sortes d'amour wana. Batona ba yokuta biso na bulingo wana. Ça va changer le monde. Na yebisa bino. Mutasalo mabe zong saka malamu. Kosidikate. Kanga motema. Loba tango na yo eza pembeni ezo ya kala mingi te. Ozo salango hasard te eza vérité. Présenter l'amour, quelles que soient les difficultés. Maintenez ta foi. Endurez ta foi jusqu'à la fin du temps. Pour que ça en un clin d'œil. Yaona ngana bino ata toza 10, ata toza 20, toza combien? Toza kakabana ya nzambe. Tolongi yango lokola Emmanuel ayena mabele oyo. Papa na biso akose chekite, il est le vainqueur. Jésus-Christ est le vainqueur. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur, vainqueur, juré. Il y a libéla. Bon me décourage à te. Bomi mona ate ka pona nini kaka ngai. Pona nini kaka ngati commence à pleurer. Ozo battre foi na yo po lobi okufa ozonga na sama bele. Faites attention. Faites attention. Ata bazo finga yo ndenge nini. Tango ekoleka ezaka lokola mopepe lekaki bokuto yebite ke likamango lekaki. Mais c'était grave. So ba so ebil ndenge ezalaki bo. Ozo ndima te ezalaki yo. Ça sera comme ça. Congo va reconnaître ce pas sur les gars. Wakanda, c'est rien encore. Israël sera au-dessus de Wakanda. Nazo yebisabino. Pour bâtir comme Wakanda, parce que c'est la business. Nous, on ne fait pas le business. Nous, c'est la vérité. C'est le plan de la vérité. Ozomona, Wakanda, c'est rien. Naïbisibino. C'est rien. Pour le vrai Wakanda, c'est d'abord l'amour. Le vrai Wakanda, c'est d'abord le cœur. Parce qu'un cœur peut construire un bâtiment même de 300 étages. Oh, vous voyez? Congolais vont revivre dans ça, il paye les sous. Papa n'a pas ah voilà. Et là, on a eu ce qui binoté. Et là, on a eu ce binoté tant que ça, les prières, il y a vendredi, au autour de Gawa. Wapi, si j'en ai un pesant. Oh, tu peux ce qui c'est, il y a. Tu peux ce qui c'est, à vendredi, les gars, dans la point. La conférence. Allô, papa. Hein? Maman Jésus. Ah. Le Congo, par Jésus-Christ, est devenu le roi du monde.
Dieu dit, l'œil va voir et le corps va vivre. Amen, 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 amen. Na bisabine elongo na yebisaki binote, elongo na yebisaki binote, na baki na koloba lelo ya wande na zomona elongo mo ezo sanga ngai. Elongo mo ezo sanga professeur monsieur nazo koma sokute. Elongo mo ezo sanga nga, je ne sais pas pourquoi. Ozomona, na chaki na chango wapi. Ozomona. Bon, maman déjà s'attend yango. Donc, oyebi na yebi yango pona koma ki yango te. Oyebi nazana Emmanuel. Emmanuel azomona na âge ya 16 ans. Bomoni image moko na tindeli bino pona invitation. So botali ba les deux chérubins ba memi mwana wana na âge de 16 ans. C'est ça Emmanuel. Donc ba tambola na ye ba memaka ye ba protéger ka ye 24 heures sur 24. Ye wana Emmanuel. Amona na âge de 16 ans. Mayele eza wana papa lobaka ye akoko sala likambo nyonso o ye alingi. Il peut faire tout ce que tu fais. Nalobi akoki ko sala likambo nyonso o ye alingi. Emmanuel nazana Emmanuel ozo solola. Ese na pese bino histoire ya Emmanuel. Configuration za la genene. Na ebita ya configuration nane. La configuration za la genene. Alors la configuration ezalaki nini? Configuration ezalaki nini? Amen, papa. Vous en avez retard. Amen, papa. Amen. Configuration, c'est quand le Saint-Esprit aye kokota nzoto ya papa Elinzeza akomi moko. Saint-Esprit akomi moto. Amen, amen. Saint-Esprit akomi moto. Donc ba pasola ki Emmanuel 16 ans bazu biloko na ye nyonso na kati baye kochango pa ya papa oyo Emmanuel Elinzeza bakamati nyonso aye bakochango na mwana ya 16 ans. Donc Nzambe na bomoi pe na nzoto yango na configuration. Sikoyo ye azalinga nga pe nazali ye. Soki yazana bwe alobaka te. Epa nyonso nazokende nazana ye. Tu nazosala nazana ye. Nazomona, nazoyoka. Ozomona. Sikoyo nazana ye. Naebise nalingi nasala maquette ya Congo RDC. Maquette, donc maquette ezali plan moko objectif ndenge mboka na biso Congo RDC royaume royal ya Jésus kozalela. Congo RDC wana nazo pesa bino sikoyo. Bref kaka po koko détail on so tout po ezala musale bele o photo fanda na ba ingénieur na chaque niveau il y a système ya musala. Ingénieur de bâtiment, ingénieur architecte, ingénieur, tout ça, pour la construction, un nouveau plan ya Congo. Tout ça, la maquette. Tout ça, la maquette, ndenge Congo et Kozala. Na bando détaillé moko so na bi Emmanuel. Na lingi, na niveau banzela. Banzela et Kozala, ba modèle et belé. Tout ça, na banzela, monsieur c'est sa couleur verte. Prince, c'est ça, verte, Moussousou, Ezali, moi, jaune, faible, moi, verte, boye, soko yebiko, komi na nzela wana, yebako ezo memayo na mboka songolo. Soko yebiko, komi na nzela eza lokola bleu, ezo zo gris, yebaki nzela wana ezo memayo na ville, toza na ba ville déterminée na Congo.
Emmanuel tant nazoba Emmanuel azako sala architecture na ye maquette Emmanuel azosala tokozala ba ville mususu ekozala boye ekozala boye ekozala boye ekozala boye donc biloko nyonso nazalaki koloba na Emmanuel azosala ngo nazoyebisa bino nazalaki na voiture nzambe azoloba na ngai moto aza na mutuka wana akokosala eloko nyonso ye alingi Eli Nzeza peut faire tout ce qu'il veut nazoyebisa bino akoki kosala oyo ye alingi mpo naza na Emmanuel na kati na ngai oyo tu nazoloba Emmanuel azosala aza koconfigure yango aza kosala yango mituka toyebi bien ke mituka bato basali ba mituka électrique eza problème te tokosala ba mituka oyo ekozala fantastique oyo soko tali yango ngai moko sala moni na sala déjà presque 4 véhicules ba voiture mais soko tali couleur nango eza lokola mafuta euti likolo ezokita okomona ndenge ezongala okomona na bamituka yawa te nazoyebisa bino baroue ya bapine mosusu eza lokola barayon ya bamoto mais pine eleki meme ata Rolls Royce wana tala eza nango monene mingi te mais sophistiqué moteur nango ekosala plus de 100 ans parce que basala yango na bazinc basala yango na bamatière moko sophistiqué ya bamabanga Congo babe yango l'avenue du bonheur. Si tu n'as jamais passé par cette avenue, tu n'as jamais fait le tour mondial là. C'est ça le Congo. Congo est kozala pays beauté. Bakobenga kango bijou. Bakobenga kango bijou. Donc mutu nyonso akolinga ya a vivre na Congo. Même ba Congo tozomona ba moyi eza makasi. Tango tokotia ba grand ciel, bandaka ba 300, 250 étages. Moyi wana boko sentir ngo susu te. Boko sentir ngo lisusu te. Ozana kacha building. Ozomona ba nuage na se lokola gloire. Donc ba nuage comme ba gloire na biso. Oh, tout le monde a reçu l'avion, le nuage est comme gloire. Pour nous voyez que nous vivons la gloire qui nous a été réservée. Nous ne parlons pas des choses cachées, mais nous parlons des choses qui ont été prévues pour la fin du temps. Emmanuel David Hosanna, alléluia. Amen, amen. Donc, tous à la monko na royaume pour tout le monde en lobby. Ata lelo to vivre ango. Ata lelo to vivre ango. Nazo bisabino. Na moni toke na témoignage na so combien de temps. Témoignage où melate eza témoignage ya maman Marie frontière. Marie Yesu donc yem ta pesa biso témoignage na ebité sur tout ça na témoignage mususu. Ezali témoignage mususu ezali. Papa ngai pe. Ah, maman Bijou. Bijou Toto. Oui, papa. Ya mukeka témoignage ya mukeka. Bon, alors wana tokena ne pas maman na biso frontière. Bon tozonge pa na po safia pe tozo ka ika te bon problème ezate. OK. Maman la frontière. Oui, papa. Merci, papa, pour la copie Sangaï Liloba. Bandeko Nangezanga, maman frontière, Marie Yesu, na pesi shalom na bandeko bazolanda, pe shalom na bino ba serviteur du Très-Haut. Shalom, shalom. Shalom, maman. Shalom. Merci, bandeko Nangai. En tout cas, moi, vision na lingi na chere na bino oyo papa lobina loba et que senite na vision oyo maman la biso ministre justice maman Angèle Dinaya me apesa ki biso te. Donc l'obitang na lalaki na butu vers 6h na monaki na kendaki eva papa
papa nakuti ye neti azalaki ya kolemba mukie neti aoyoka bien te natuni ye na bi papa ndenge nini papa alobi je suis bien. Après baye kolakisa papa afandi na kiti asimbi kaye moko ya munene bandeko na nga nayebi kaye wana ndenge nini nakoki koexplike munene ezalaki te. Kaye wana ezalaki kaye ya nini? Kaye wana eza kaye oyo bakomaka kombo ya bato nyonso bapesaka offrande. Et puis le Saint-Esprit azali koexplike nga alobi offrande nyonso bino bopesaka na se ekomamaka na kati na buku wana na kati na likolo. Alors aye koyebisa nga alobi papa alobi pesa $59 awa pona totia kombo na yo awa pona offrande destinée na yo ekende tina bana na yo ekende kuna. Abi ekamusi ngai makasi natali na kaye nazomona pe bafoto ya bato oyo bazopesa yango na bakombo na bango. Alors lokola mwana ningisaki nga nalamukaki yango wana nalamuka ye na pongi. Tango nga nalamuki nga abi mikolo oyo nyonso tu ezaloko yelanga kaka na motema offrande de destinée ifo nasala mpona libota mpona bo. Namoni mama Angela alobeli metala awa nawuti kozwa vision. Alors j'étais obligé ya kokende kosala yango nde nabengaki papa mpe na chérie na ye alobi eza très important chérie parce que nyonso tu nzambe azotalisa na bana na ye eza mpona kotémoigner mpona ke bandeko bakoka koyeba importance ya offrande de destinée eza nini. Bandeko na nga si ifo napesa mwa commentaire muke na kati na esika oyo nakoki kaka koloba na mukuse ete biso nyonso toyebi ete Osée ayebisaki biso na chapitre 4-6 alobi mon peuple périt par manque de connaissance. Soko tali liloba na biso oyo Biblia toyebi très bien que banguna na biso bachangeaki makambo ebele na kati na Biblia. Parce que balingaki ete tokoka ko vivre te bonheur to gloire oyo réservaki na peuple na ye oyo ezali biso bana ya Israël. Yo moko moni ke olieba mema biso na enseignement ya chercher le royaume, la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. To inversaki makambo nyonso. Oyo yokaki papa zo oyebisa biso alobi ke maso tu oyo tolukaka eza pamba mais ko vivre na kati na présence na Nzambe eleki nyonso. Balingaki te toyeba importance ya offrande. Yango omoni ata na mateya na bango bamemaki biso na prospérité bamakamusu bazosimba esika wana te. Offrande ezali recommandation ya Nzambe ye moko. Tomonaki yango ezalaki kosalema na kati ya tabernacle na tangu ya ba Moïse. Tangu tozalaki kokende kopesa yango ezalaki mpona kopesa lokumu na Nzambe na biso. Offrande ezali garantie. Offrande ezali assurance oyo ekosaka te. Biso tangisi biso te offrande mpona toyoka signification nango ete ezali nini. Offrande ezali geste oyo yo moto okosala volontairement. Tokoko benga yango autrement acte. To signe moko oyo ozali kosala epai ya Nzambe na yo pona ko remercier ye pona kotalisa ye gratitude na yo par rapport na oyo Nzambe asaleli yo. Ekoki kozala protection, ekoki kozala lolenge abenir yo na kati na musala na yo ozwi bozwi. Ekoki pe kozala lolenge abikisi yo, ekoki pe kozala lolenge adelivre yo. Ezali na modèle ebele. Nzambe nde moto atiaka eloko wana. Tous nous savons que Dieu est esprit. Ye biloko ya biso ya physique boy aliaka te. Soki toyoka atandenge papa azotalisa biso lelo. Aujourd'hui la parole s'est fait chère. Na tango akala ya Moïse tozala kokende kosala pona lokumu na Nzambe. Lelo Nzambe ye moko aye ko vivre na biso. C'est ça la présence de Emmanuel oyo tozali na ye. Sikoyo ngonga kutu yango oyo emonani ete lokola alati nzoto wa musuni totalisa ye sikoyo gratitude wana pona kali yango malamu. Toyeba kete offrande ezalaka vraiment destiné te pona un certain groupe de personnes.
na Biblia eza mobeko nzamba apesaki na catégorie ya batu nyonso. Ozala pauvre, ozala riche. Yango omoni alobelaka biso likambu ya 1/10. Ozwi neti pauvre azala $10 akopesa $1. Yo oza riche, oza soki na ba $1000 okopesa $100. Mais bino nyonso boza modèle moko na lolenge nzambe apeseli bino. Na yango soki totali na kati na Biblia ata na Deutéronome 16 tina 17 bakotalisa yo ete nzambe ayebi biso malamu ke biso moko. Soki nzambe ayebisi biso likambu ezalaka mpona tina nde nzambe asalaka. Yango komona ete nzambe ata ava asala mutu asalaka biloko nyonso esengeli. Esengeli apesa o ba ressource nde nsima ntango asengi ayebi ke okozala capable ya yo kosala eloko wana. Soki toye kokende lisusu na kati na 1 Chronique 29:4-5 nzambe azotalisa yo ke ntango ozoya kopesa offrande wana eza eloko esengeli ezala volontaire. Dieu ayebi ke moko na vie na biso ya le haut et le bas. Oza nango opesi. Eza te likambu, eza te. Il y a plusieurs sortes d'offrandes oyo kokosala kati na nzambe. Mais loko nzambe atalaka quantité te. Atalaka nde qualité, il regarde le cœur. Désir ya motema na yo lolengo oyo opesa ye. Est-ce qu'opesi avec joie, avec humilité, avec amour? Oye kotalisa reconnaissance et pas ya papa. C'est ça ce que Dieu regarde. Et à partir nango, yo moko atoza mutu. Vinzamba pesi yo. Opesi eloko te. Apesi yo na fruit pe avec joie. Nzamba eko ebiso alobisala eloko boye. Soko tali po offrande yango oyo. Nzambe kutu azongisaka yango kaka na biso moko. Na ba makambo ezo ya entre biso elobi ekende boye sunga ndeko boye bandeko nanga. Mais soko tali yo moko na kati ya Biblia oke lisu na Luc 6:38 azo ebisa alobi moto ya lonaka nde moto ya bukaka. Ndeko nanga soki oloni te okobuka nini? Talaka ye oyo baye kotalisanga. Batalisinga ete eza bomengo ezelaka biso na likolo. Me nyonso tu ebandaka na se. Nyonso tu oyo ozosala ezokoma matango okokoma na likolo. Okokuta banque céleste na yo ezali. Nzambe akoriward yo oyo ozana. Donc nzambe azotalisa biso ke na nzela ya offrande. Ezali na sens oyo biso tozozwela eti. Eloko wana esalaka ke relation na biso na nzambe ezala makasi. Bolingo na biso ezala makasi. Ezale to toucher motema ya nzambe. Lisu na ye kozala likolo na yo tangu nyonso. Eloko nyonso soki elingi ekomela nzambe akozala. Exemple ezali ebele. Botala ata Job. Azalaka mutu wa mbongo. Akoka kozwa mbongo na yasala makambo ebele. Ma preferaki ami garder na présence na nzambe. Azalaki toujours kopesa offrande. Na nzambe abatela ye, abatela bana na ye, merci ndenge apamboli ye na biloko boye. Me mukolo likame yaki kozwa Job. Bomonaki ndenge nzambe atelemaki pona acte na ye. Oya sala epai na ye reconnaissance, un amour vrai. Il a aimé Dieu dans la disette, tout comme dans l'abondance. Et sengeli te bolingo toza nango epa nzambe, ezala identique. Ndelo papa amemeli biso parole de l'amour. Amour de 4, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, amour chéri, intensif. Oyo yo zoloba na foi na yo ke nzambe na ndimeli yo, nzamba mona ngo pe na kati na œuvre na yo. Eza to zoloba na munoko, mais côté mususu ozo sala autrement bandeko na ngai. En tout cas, nga pende kona bino na yeba kito offrande eza nini te, mais bandeko na nga nde baye kotalisa. Yango omoni ete ba mindele oyo bayaki ko egare biso na religion. Soki totali bango moko biso tozwi chance akokota na l'église. Nous allons voir lo lenge nini bapesaka ba offrande. Yango omona ete bango ndaku na bango ezalaka keloko te, ezalaka toujours baza ba riche sur riche parce que bayebi kolona kati na nzambe, mais biso ba écartaki biso na parole oyo bayaki kokosa biso ere les pauvres en esprit et les royaumes de... non, nzambe akelaki biso mpona ke tokoka kozala bien. Ndeko na nga soki yo moko oloni te okozwa nini ndeko na ngai. En tout cas wana nde mwa moke nalingi na apesa mwa commentaire nazongisi lilobe pa papa. Merci papa. Merci mingi mama na biso.
olobi nyonso opesi ba explication esengelaki oloba ndenge nzambe alakisi yo mais eloko na ye kaka na interpréter na mokuse ezaka makambo mibale oyo nayoki oyo olobi omonaki ngai santé ezalaki bien te mama oui papa ozalaki neti fatigué neti ozoyoka bien te mais elle a posé une question oui olobi ozali bien ya mibale omoni livre ya monene mpenza ya monene makambo nyonso ekomami na kati n'est-ce pas mama oui papa amen nakenda na oyo amonaki ngai naza bien te neti fatigué boye oui c'est vrai nange nayebisa bino nga makambo mbongo namonaka moto aza na valeur koleka mbongo eloko ya liboso mpe nzambe aza na valeur koleka moto po nzambe moto asali moto ozomona eloko oyo tozoloba ya offrande ou bien tokoloba nini kosalisa aide be nini tout ça ça vient de l'amour soki totali na Congo nayebi te na l'église baza ko enseigner eloko nini c'est ça que moi je demande na l'église baza ko enseigner nini oui balingaka mbongo l'église basenga mbongo mais quand on doit prêcher de l'amour tant mosusu moto kosenga ye mbongo te. Si quelqu'un vit avec l'amour de Dieu nayebisa bino asa nantina tochaka mama Magdala lobaka te mama Magdala tokotuna ye question tokopesa mbongo wapi tokopesa longo sega nini nazoyebisa bino na solo. Je vous dis la vérité napesaka exemple moko kokona na ngai na répételaka bino yango à l'âge de 14 13 ans 15 ans nayebisa bino maman ya botanga mama mvwemba waza reine ngai banda na kola na botama nazalaka na ba camarade batu bayake pa na biso kolia mama soka tielinga biloko kolia amoni toza 7 personnes exemple mais akoya kobenga nga lobike moi na pesa yo biloko kolia ezali te po boze bele yo kotonda te malamu zela bango soki bake bongo yo opesa biloko na yo na pesa yo olia omone ndenga bite mama lève soki ko ki pesa biso tolia et ça problème te ata bango bakonolia na bandako na bango ce n'est pas un problème ozomona ndenge nazali bamboko nga na voyager ba Soudan ba Égypte banini bato baza kolanda nge bele akabaka kaka mbongo na pesaka kolia na nga tozo kolia kaka groupe. Donc, nas égoïste, de ma vie, je ne suis pas égoïste. Même tant qu'on a qu'un Congo en 2019, baton a tambolé na bango, babane ko surveiller na bimisa mbongo te, bala bo ya dépensera pas ma pamba. Abino boye bingaite. Na surtout na question na bato to saki na bango kuna na ndako wana na kin. Bato bazo ya même ko logelonga nzambe ngazo pesa bango transport. Bango tout baza ko ya nazo la bango ba taxi nazo pesa bango transport na 70 ans ngote mais il faut na ba papa nanga atelemisinga ye lo lenge mususu okokiko bombama ezali te pona bonzambe ozali tie ozali mama nanga yoki mawa mwana zo konda pe ba camarade bazo yoka ke pai na ngai to fandi na Kenya au moins ba 12 personnes à kati ya next and on a ba couple na bana ambassadeur atenda asa zonga na eke la personne en répond en lui mais au moins a benganga na bureau a lobananga yo komi ambassade di Congo po oyambelaka Congo batu na ndako na yo donc eza natina mais siko tango nga na zo mona ngo zongela nga te et comment ça nga bien te tango ezo zongela nga te ezo sala nga bien te ke po bolingi ko sala loko motema na ngelingi te mais ezo lakisa ngai dimension ye mitema na bino eza bolingo te dimension ye mitema na bino bozo ye bate pai bozali nzambe sala lakisa ngai biso ka juger Congo. Aujourd'hui si il juge Congo il n'y aura que 24 personnes qui seront sauvées. Comme ça des millions de combien? 24 personnes qui seront sauvées. Pour Nanine,
motema nayebisa bino eloko wana omona esalanga mpasi mpo bozopesa ngai te me esalanga mpasi mpo bozoyeba oyo eza lobi te nde yango nabelaka nde yango nazomema bamaladi na bino namemaka yango nabelaka yango nalobi nanga parte maîtrisure que nous sommes sauvés ozomona donc nazomema bakilo wana mais lelo nzambe akomoloba na bana na ye alobi na ma fille Angèle ayokoloba so na frontière. Cela veut dire que le temps en un clin d'œil eza susu musikate to faire attention. Livre oya monwana c'est le livre de vie. Makambo na biso nyonso ekobisamaka na livre de vie. Livre de vie wana c'est cet homme là qui vous parle aujourd'hui. Ce qui est le livre de l'éternel. Nangana ki nepino musikate eza teke po ndenge ba passer ba lobilaka nga na kolobela ngo na ndenge bonzambe na ndenge wana te na kolobela ngo na ndenge ya vérité bonzambe peso bo moyi apesio famille apeso makambo ebele yo pe folinga ozala égoïste te bonzambe apesio nga zo senga yo mbongo te ozomona donc nde yango na nzambe pa zo part na ye à travers son travail, sa mission. C'est ça dans ça. Quand on voit le biloko te na bande po boyebi o nazara zanane. Na motema nanga o nazara ndenge nzamba peselanga. Bon na ba mingi te po yozala o vantela sana totika wana. Donc en bref, vraiment tout changer en un clin d'œil ezasusu musikate livre de vie azako enregistrer makambo nyonso tozo sala. Je suis sans frontières. Ce que na senga rabino na senga rabino, so na senga rabino na senga na benga maman tunda mutuna maman Deborah nazana peut-être 2-3 personnes on a dérangeaka. Batsa kutumi peut-être bino no sotuté. Ozomona pour eza système nangate. Nangana bisabino lo moko. Oyo eza loi. Lelo papa na sa lobi nangana telama. Na la sa bino ke ngana za nani. Loi oyo ya offrande destinée dime ndengo yo lingo salsa nzambe na yo ekoti Congo mobimba à travers l'Afrique et le monde aujourd'hui to bandi déjà ko sala ba décret nazolo bango papa na biso déjà sa lobi yango atelemisinga ato bomba maka yo kanisi makambo fo yo oloba yo mutoza lumière orientation ya mukili. Il faut que tu parles. Batu bakozo mapambo lundenge nini. Congo kozo libération ndenge nini. Biloko neza très important. Hein? Mais vraiment Congo mobimba sukate offrande destinée. Badim il faut to vivre yango pozala pobo yebite makambo ezo ya lobi ke Congo mutekolesa mukilo nyoso. Pona makila ya Yesu ya papa nanga. Congo ndako lesa monde entier à travers son fils. Ozomona awa maboko mibale oyo ezoki ba ikru oyo ngai moko na mona madusu na nzoto langa nasala kango vantate ngai moko na viva kango na mona ka madusu na mona ka pasi ya bapota na mona kango ezalaka na ngai tina mutu tina makolo na viva kango bino pe boza ba témoin o se ngana so benga bino na bandoto na bino yako tia musapi na yo awa boy oyepe otia musapi pe koti menzamba lobi batoyo o ba kodisi maboko na bango o ba tie fwa na bango obimi okoyi wana ngana zo yebisayo soki yo na mukola suka omonani okoya monane yo yebisanga na za Emmanuel te mais soki Emmanuel alingaka yo na yebiselo moko nzamba limbisa yo po na lobi langa jeza bien te mais na lobi yango po bozo ko comprendre te mitema na bino za wapi makanisi na bino za wapi bino bokanisi ngana za passer ona bondela bino na lobaka yo za meilleur yo za nini non naza kunate je suis dans la vérité rien que la vérité na banoko yebisa bino o za vérité rien que la vérité vous trouverez vous reconnaîtrez te nenge Bible zoloba c'est H4. Mais vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas reconnaître. Reconnaissance, c'est un acte de reconnaître seulement. Mais trouver, c'est une personnalité que vous avez trouvée.
une personnalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Trouvez et vous serez affranchis. C'est la personnalité de Dieu, c'est la parole. Mais pas reconnaître, si tu me parles, je reconnais que tu me parles. Ça n'a pas de sens d'écrire des choses comme cette, des bêtises. On va transformer la Bible. Non solo bango ya solo. Merci mon mingi. Ezaka liloba, ezandeki tozo kendela. Papa saka na bana na ye boye, ezamala o mingi, esengo na mitema. Sikoyo, toke sikoyo na mama na biso, bijou aninga pesa biso pe témoignage. Alobi ya muke, mama micro ezana yo po nazong se liloba pa ya mama Deborah. À vous maman. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom, maman. Shalom, shalom, maman. Shalom, maman. Shalom, shalom, maman. Shalom, maman. Shalom. Oui, message nangai bon, témoignage nangai eza uniquement na ningi na loba neti mama oto loba. Allô? Tozomona ote. Allô, bomoninga? Amen. 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 Kembona ye. Amen. OK. Témoignage nanga ekoloba donc na mona incroyable coïncidence. Nalalaki na kati nanga bon na obenga ndoto te ngai nzambe alobela nga mingi na kati ya motema na bande kolobaki naza ba facture ekomi ebele ba contrat misusu naza nango ekatani mais ndenge nini nakoka même pas kopesa offrande napesa offrande kala nandande komi déranger ngai moko sikoyo nayoki na kati nanga nzambe abi offrande opesa kala bon nayoki motema nanga ezoloba mais nayebaki eza nzambe abi opesa offrande kala est ce que faut opesaka offrande mpo pambwama mbamo babengi nga komo bijou omoni lipamboli ya mbongo eza te ke obatia o maboko mais eza kaka pesa ekopesamela yo ozolinga ozwa mbongo ebele mpo pesa offrande mpe ke oza kozwa nde kozwi nde ka ofutaka bafacture na yo ozwi ndambu opesi na église nafandi sikoyo nasutuki après nase plaindre encore est-ce que eza mwa nzambe nafandi après aire moko nafandi après nayoki su mongongo wana elobelinga kobanga te kala te frère nazokoma ministre ya c'est ngai en tout cas je m'excuse akoma ministre ya nini ya justice kembona yesu abi kala te frère azokoma ministre ya justice kala te bozotombwama na famille tu sais bijou même bana na yo misato oza na bango bakosala na royaume tangu na kotombola royaume kala te nazotombola royaume même bagene ebele bakosala na gouvernement wana nayoki yango naye kobenga frère nanga koko ngabi koko ozaka ministre solo pe tamaka nalobi nayebi te so nakanisi abi yaya toseki naye na bandi kokabi après nayoka su mongongo elobi nanga te nazokokanisa te eza likambo ya kokanisa te kala te frère nazokoma ministre ya justice bapasi wana ozolele kosila mais eloko ya kopesa neti eloko ya offrande eza kaka soki ozwi il faut opesa offrande na yo komona pe oyo oza nango te pe oyo kozwa pesa offrande na yo okopambwama te na prière ekopambwama kaka na pesa ekopesamela yo mobali na nga banda ekobima nabi nasimba ye nasambelela ye ngabi yaka na prière ntango ke mosala nazwi maboko ne nasimbi après nayoki mongongo moko elobela ngai wana kaka ntango kaka nazwaka bavision na ngai na motema na ngai mongongo ezolobela ngai au nom de Jésus-Christ David Emmanuel non c'est là au nom de Jésus-Christ tosambeli ne nasimbi na maboko nasambi après nabi au nom de Jésus-Christ mais sikoyo ntango nazalaki na bavision na nga nalobaki kosambela na ngai ezalaki au nom de Jésus-Christ Emmanuel David Elinzeza mais nazalaki un peu hésité na koloba na matoi na ye bon nabi ngai nalobaka ngo mais namona ngati nayebi te mais nazwi ntango sikoyo nazindi kosambela mobali na nga ngabi en tout cas yaka nasambelo avant ke mosala nalobi nabi na yo nzambe apambola yo ntango ozoke nzambe apesa yo oyo posa na yo mais na kombo na Yesu Kristo après
na kati na ngai lobi bongo bosani no mosusu ngabi bona kombo na Yesu Kristo Emmanuel David Elinzeza mobali na ngatali ngabi na aya diskitaka te atalingaka ngabi koka moite eza foi na ngai na ebisi abi na nga diskite eloko te mobali na ngai abimi siko tanga abimi amemi garçon moko boya mundele abi je na comprendre amemi mutu moko mundele naza na épreuve mbongo kwa na ngala sabino miracle mutonga lobi na tuni ngai est-ce que oza erré ya lobi oui naza erré mais sauf que je travaille trop parce que naza ba facture mingi vie mati abi loko ni ko ki kotalo ayo zala erré alobi en tout cas so na comme nanga bien naza ba facture pe biso to ba africain mais nde toza awa toza na ba facture biso utaka na Afrique atuni mobali nanga est-ce que yo pesaka osali saka bato mobali nanga abi oui na sali saka mingi famille nanga abi abi mobutango tango azokita na voiture abi est-ce que na koko aider yo a joué $90 oyo canadien apesi mobali nanga a joué tango aya beteli nga lisolo akapesi nga mbongo wana nga abi en tout cas na olalisa na chambre te fona prier pour na na kolala na chambre na ko se rappeler na prière on a betaki pour vous savez mes frères ba porte nde tuzana pour muta kabelo mundela kabelo ata $10 c'est difficile nde vie ezokende na ko se rappeler na mbeto ngabi tango papa bimaki tala prière na salelaki mais je perds toujours ya kosimba mbongo ezalika ya kubanga mais na tieki ngo abeki za témoignage na ngai ya lelo yango tango nayoki témoignage ya mama nayoki ba témoignage quelle coïncidence nazaki vraiment tina lobili bike papa ngai pe na kopesa témoignage ezalaki ngate mapa tango ote nasaki lokwa na bimaki na o rêver tant papa zotu na témoignage belé après to na gangi kama papa ngai pe c'était pas vraiment moi tu sais on a na osola na papa vona pesa témoignage pour siko courage wana esali lobela ngai ngabi ezaka nzambe alingi na témoigner tant na yoki témoignage à ma sœur nabi wow c'est Dieu qui me parle mbongo yango yo $90 na biso canadien o bakabele mobile nanga lobi na butu na muta poser ba question et je me demandais si c'était qui donc merci beaucoup na suki wana témoignage nanga c'est ça et le baka maka et le beli peka kopesa na suki wana merci beaucoup. Alléluia. Amen. Emmanuel David Elinzeza Edene. Soyons le mystère de Dieu. Jésus-Christ, Emmanuel David Elinzeza, notre Messie. Amen. Alléluia, alléluia. Nzambe na biso alobia, tout ce que nous sommes en train de faire sont rien. C'est nous qui importe, c'est la présence de Dieu. Yaono moni mama bijou, mobali na ipo bima simbiye, acha présence de Dieu na kati na ye, la présence de Dieu. Papa ke musala eloko ba pese oyo akanisa te. Mundela ke no pesa yombo mundela bakabaka te. Mundela ba pesa kana charité na bango. Apesa yo ndombe esala makate. Nde yango moni esengona mitema. Nous vivons la gloire de Dieu et l'objet apôtre Paul. C'est ça que nous sommes en train. Yesu bifo za na kondima pour mona gloire ya Nzambe. Gloire ya Nzambe za esengona mitema. Poso ko petit poto kolela mawa. Mais gloire eza esengo Nzambe tango papa yaka kota na ndako na ngawa na gate na porte munene kuna azoko luka akota zoko kate tanga moninga kimi na Nzambala na ya kimi na kati ya Zamba. Ngala tuni me pona ni na kimi alobi me fakima akimi parce que bango bazana magie bino bozana gloire ya Nzambe. Yango c'est ça la différence entre les chrétiens au baza famille à Yesu, le royaume de Jésus-Christ, naba au baza de l'autre côté bango baza magie. Bon on a teke po bato balela ko sambela Yesu alobaki on attend ba Félix alobaki bola na bango te makelelo bazo sambela no mo sambela te ndenge pe nazo yebisa bino. Deux personnes déjà c'est ba moni l'église au kanga wonos ezana moko pe amona ile kama l'église na ete soki mama Marie somtalobaki on Marie soki ile kama l'église alors papa. Hein? Oui. Mais ça fait papa Robert.
Papa Robert Mouta, donc oui, oui, papa. Maintenant, na lobi yango te. Asa lobaki yango. Asa lobango, papa. Yo ko mona yango. Te ha. Za mutu musu mona yango. Allô? Allô, papa. Te ngape na mona likambo ya église, papa. Ah. Bon. Maintenant, lobango pe, papa. Bon, so lobango ça va. Bon, na moni to pe mona lelo pourtant déjà c'est légui. Tozong ici liloba na biso na mama na biso juge Deborah, vraiment merci mingi. Kembo ezana na kati na biso nyonso toyoki parole de la divinité, ya royaume de Dieu, o ezali royaume du ciel et na mabele pona ko couvrir le royaume de David. Tozong samboka simate, o bazana Congo bazo souffrir chaque jour. Ça ne va pas au Congo, il y a vraiment la merde, vraiment tout ça l'effort pour te sauver mboka na biso na kati alliance nzambe pesi biso. Alliance yeso azoki 12 personnes. Ozomona ye moko ta salaki musala na bana nzambe oyo baponama depuis le commencement. Biso nyonso toza na ntina na kati ya royaume ya nzambe. Mutu moko kaka te. Na ningi biso toza na ntina. Biso toyeba vérité na musala nzambe nzambe apesi biso. Elongo nyonso egoyelela bino ya mabe eleka esimba bino te au nom de mon père. Oyo nyonso tu yozo luka ekokisama na liloba ya nzambe ekokisama na liloba ya papa na ngai. Oyo nyonso tu basalela bino ba complicité ya mabe, ba mauvais plan ekokokama te poto komi déjà na nouveau système de nouveau monde de Jésus-Christ. Ba système ya kala nyonso ezali corrompu ezali kokufa. Nous portons maintenant, nous vivons un nouveau système de Jésus-Christ, notre papa d'amour. Tolobi amen. 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 Amen, Papa, Sa Majesté. Amen. Amen. Liloba na pesi na mama na biso. Merci, les rois des rois, Kopé Sanga Liloba. Merci, papa. Na mokolo kitoko lisusu o to sangani elongo na yo pona kolia bilei na biso ya molimo. Vraiment eza esengo mingi, les rois des rois. Tika ete lokumu na nkembo zonga kati na maboko na yo. Merci, papa. Bana nzambe eza esengo na mitema. Papa apesi biso titre na biso ya mokolo ya lelo. Nzambe alobi na Elinzeza lolenge mosusu okoki kobombama ezali te pona bonzambe ozali. Je suis. Eza esengo mingi. Papa talisaki biso souffle, c'est l'esprit de Dieu. Ezali vie o ezouta na nzambe. Alpha et Oméga, le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. Azali Alpha et Oméga parce que azali na ebandeli. Azali ebandeli pe yende asuki saka. Mais nzambe azali na ebandeli te pe azali na suka te. Papa asi explica biso yango toyebi Alpha et Oméga. Emmanuel azali Alpha et Oméga. Papa talisi biso l'arbre de la vie. Papa lobi l'arbre de la vie. Oyo nzamba lobaki na ba chérubin bakende ko empêcher po Adana Eve basimba yango te sino te bakokoma lokola banzambe. Mais lelo oyo arbre de la vie yango toza nango ekomeli biso na mabele oyo. Mais batu bazokoka kosimba l'arbre de la vie te po bazwa vie éternelle. Bazokoka kosimba yango te. Arbre de la vie oyo totangaka na kati na Bible. Oh, soko simbi yango, ozu vie éternelle. Mais arbre de la vie yango, nzamba pesi biso vraiment na mabele oyo. A permettre mutu nyonso akoki ko simba na yango. Pona azwa vie éternelle. Mais batu bazo mona yango te. Batu bazo mona yango te. Eza pasi mingi ba na nzambe. Pe papa talisi biso na mokolo lelo na ndenge mama na biso M3 pesi biso témoignage ya mokolo lelo na titre oyo touti kotanga. Ezali ete
papa ata abombami yende aye kokokisela biso eli lama sabatani. Nzambe alobaki na papa Eli, totindaki yo obikisa bango oyo bazali lokola banyama na zo, po yo ozali, il est je suis, azali. Pe papa ye kotalisa biso lisusu apesaki biso exemple ya Simeon ntango azalaki kozela naissance ya Jésus Christ. Papa alobi ekomaki lokola batindikaki ye mpona akende komona esika Yesu abotamaki. Moye mosusu ezali te mpona kobombama. Papa alobi tokomi na moment précieux. Notre Père de l'éternité alobi na biso alingi te totombe na piège. Papa alingi ya partager bisengo na biso. Alingi ya partager pasi na biso. Parce que ye azali roi o assister biso spirituellement et matériellement. Azali roi des rois o aye pona ko sauver biso bana na Nzambe. Yango papa za ko supplier bana na ye to koya na piège ya moyini satana te. Otango tozozela en un clin d'œil. Toyebi mukolo te, toyebi ngonga te, toyebi pete kozala ekoyela ndenge nini. Yango papa zo supplier biso zo ba vraiment toyeba vraiment tokoya na piège ya moyini satana te. Poto partager bisengo elongo na notre Père de l'éternité na lolenge oyo auti kotalisa biso ke donc ndenge pesi biso déjà Congo ndenge kozala. Papa lobi gloire wana il faut biso bana na ye to luka to vivre gloire wana. Il faut tozala na bomoko pona koyeba ko vivre gloire wana. Que notre Père de l'éternité atalisi biso alobi ete atalisi biso ndenge Nzambe asalaka schéma po asala moto. Akosala liboso schéma, asali yo schéma, après apesi yango epai ya ba ange de bayebi ndenge nini bakoki kobâtir yango. Wana eza ba secret moko oyo ba makambo oyo toyoka na biso yango te. Donc toyoka yango te, mais Emmanuel aye na nouveau système oyo mokili eyebi te. Ba système, ba parole oyo Emmanuel nde mte kotalisa biso ndenge nini Nzambe asalaka moto. Emmanuel aye kotalisa biso création ya moto ezalaka ndenge nini, création ya mokili ezalaki ndenge nini. Donc eza nouveau système o papa memeli biso. Pe notre Père de l'éternité alobeli biso likambo oyo etali tabernacle. Likambo oyo etali tabernacle. Papa alobeli biso ndenge amonaki arche d'alliance na likolo na espace du ciel. Et puis ndenge ezalaki en nord, ndenge banaye kosala banaye ko déployer ba mouvement nango wana kaka ye moko muta banaye komona ngo bato mosusu bazalaki komona ngo te. Notre Père de l'éternité kopesa biso ba prophétie du jour. Ainsi parle l'Éternel de l'univers, Jésus-Christ a mis monisami. Ainsi parle le Seigneur, Jésus azali arche d'alliance ya Nzambe. Ainsi déclare l'Éternel, le symbole d'alliance ezali esika o Nzambe azali ko manifester. Ainsi déclare ceux qui omoni arche d'alliance ezali esika Nzambe a monisami. Notre Père de l'éternité apesi biso arche de l'alliance oyo à l'époque de Moïse tobane ko bengango arche de l'alliance. Mais lelo oyo ezali symbole d'alliance. Symbole d'alliance, c'est lui-même Emmanuel. O azali symbole d'alliance. Yangonde à l'époque de Moïse babane ko benga l'arche de l'alliance. Mais la temps ya Emmanuel est comme symbole d'alliance. Pe papa e kotalisa biso lisusu alobi bato bazali kondima te ke Nzambe abengaka Elinzeza na kombo ya David. Azali David bien-aimé. David ezali lipa. Papa zongisi David ezali lipa na ngai. Parce que Nzambe alobaka senga vraiment na koki kokosa David.
Mpe totangaka na Bible toyebi ete royauté ya David eza ya libela, eza ya libela. David aye kozonga. Jésus-Christ azongi na kombo ya David. Me bato mingi baza kondima te. Papa alobi bazotalela ye na nzoto. Totala na nzoto te, tokota na kati ya mozindo, tokoyeba kuna ke aza Jésus-Christ de Nazareth. Papa alobi tabernacle ekomi na rédaction de Jésus par Élie Nzeza. Ekomi beaucoup plus spirituel. Ekomi beaucoup plus spirituel bana nzambe. Père notre Père de l'éternité ekotalisa biso abi biso nde tokolakisa bato amour. Amour des quatre, amour intensif, amour chéri. Yango nde tokolakisa bandeko na biso. Po biso nde toza ko représenter aussi royaume. Toko représenter na modèle ya Emmanuel ndenge azomemela biso. Na bolingo ya yeli biso, amour des quatre, amour intensif et amour chéri. Yango nde bakoyeba bana ya Emmanuel. Père notre Père de l'éternité aye kotalisa biso lisusu na ndenge bazalaki na papa Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth, ndenge bazosolola, ndenge azotalisa ye ke nalingi eloko ezala boye, eloko ezala boye. Do eza esengo mingi bana nzambe wana nyonso to eza oyo elobi papa ezali eza bolingo. Israel ekolenga kutu na filme oyo totalaka ya Wakanda. Papa alobi Wakanda wana ezali bango basala filme wana mpona business. Mais biso Israel ezali bolingo nde bolingo na bolingo. Pe bien aimé touti kolanda lisusu ba témoignage ya ba ndeko na biso mama Mariestu na mama na biso Bijou. Semaine passée tolandaki mama Angèle Dinayame na o etali offrande destinée. Mama Mariestu lelo amoni livre de vie. Livre wana esika makambo nyonso tu ekomamaka. Ndeko na ngai na kati ya livre wana soki yo okabelaka nzambe te, nzambe apesi souffle de vie oyo ya ofele ofuteli yango facture te, apesi yango gratuitement. Mais eloko nini yo ozongisaka epai ya nzambe? Azosenga na biso offrande, badim. Papa alobi ekomi loi oyo ekokende mokili mobimba. Mais na kati ya livre de vie soko pesaka te, fei na yo ekozala vierge. Ekozala vierge. Mais okomona na fei ya bandeko mosusu etonda, bapage etonda, paske bapesaka. Soko ozopesa okozwa. Mais soko ozopesa te okozwa te. Papa alobaka na biso seri moko abi yo na kati ya ndako na yo otondisa babiloko ebele. Olinga kobimisa te. Olinga kobimisa te ya sika ekota ndenge nini. To ozobimisa te. Tosala expérience wana bana nzambe. Tosala expérience ya kokabela nzambe. Yo moko omona kaka kokabina loboko oyo azongiseli yo koto oyo. Sala expérience wana ko vivre ango. Po tozo vivre ango. Biso bandeko na bino tozo vivre ango. Moi personnellement na koloba na vivaka Emmanuel kati na ndako na ngai. Quand je donne na lobaka ndako na ngai kaukaka te. Parce que na pesaka. Na yebi kokabela nzambe eza nini? Kokabela nzambe même ozokaba yo pesaka kaka na famille na yo. Oui, c'est bien. O aider ba famille. Et bon o aza pembeni na o pa azo souffrir. Mais ozotala ya azo souffrir. O apesi yo bomoi. Alobi offrande destinée eza obligatoire. Il faut qu'on pèse ça. Mais oyoka na yango na matoi. Mais osai lokolo yoki te. Bien aimé, egangaka. Offrande destinée egangaka.
badimo topesaka oyo tokabelaka nzambe egangaka bana nzambe. Vraiment tolanda toyoka batémoignage ya bandeko na biso nde bazoloba balobi quand l'esprit parle il faut croire à l'esprit. Donc eza déjà 3 personnes bamemeli biso révélation ya offrande à destinée toyoka molimo mosantu. Vraiment on akokaki kosala synthèse na o papa auti kote ya biso na mokolo ya lelo. Papa lobi na biso il faut totelema Congo ezali ko souffrir mingi biso nde toko libérer Congo totelema elongo na notre Père de l'éternité alobi toyeba ndenge nini tokoki ko encadrer le loin de Dieu na yango na bana nzambe toke liboso elongo na Emmanuel mpona libération ya Congo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen. 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 Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi